bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui vous bengi pour que vous mon numéro 1 de Congo Lokole News.com. Maman Gidi Bise Azawana pour nous servir. Congo Lokole so Congo Lokole ni par ailleurs Bolanda Mbote balandi ya Congo Lokole News.com. Toza ana bandeko bozomona bango ba uti braza bae makolo ngulu do ba beti bango tande ko mususu aza ko vimba na munoko donc ba misu basali ba 5 ans kuna ba misu ba 10 ans do ba misu ba boma bango si place tozo ba te po nini to tuna bango bae awa ndenge nini basali bango kuna nini toyeba. Mbote papa. Merci maman. Bola nangana makambo na zolo ba donc na Brazzaville kuna ekomi makasi bazo puye biso na bandako so ba kuti bino na ndako na butu ba beti bino ba kangi bino ba tibino na prison ndenge na zabwe to sali na prison à 2 semaines et demi ndenge to bimi boto mona kalibanda te sak tongo bazo bimisa ba 8 morts na ndako donc tozo mona pasi kuna yango ba bimisi biso nete to zali susu kuna na Brazzaville te il faut to zonga tu na Brazzaville biso bazaiwa tu to zonga na Brazzaville to sila kuna yango no bozo mona nga ndenge na vimbi boye ba betinga kuna ndi akosakana te il faut botala makambo yango makasi kuna. E banende ni bakoma kokanga bino bazwa bino bacha bino na prison problème yango ezaki nini banende ni po bino bokenda kala kuna boumela. Bon biso to yebi makambo yango te comme biso to ana to tekana biso to luka bambongo so bakuti bino ka isika bozo sala bakangi bino kaka batuni yo za nani na zaza ewa okangami ka place sur place wana bakena yo. Merci papa papa bongo yo. Bon donc vraiment ngai elo ko ba trop eadi ba zo koko telara bato tina bandako quelque soit wana conciliaire wa na carte ya central tout elo il suffit que no wa zairwa ba akaka ngio bazo beta ba zairwa fort na Brazzaville donc bazo nyokola ba zairwa fort yo kuno salimbula boni grâce au moins 7 ans en Brazzaville. Osala musani. Na Brazzaville na ça la compagnie va bien un BTP. Momo tana na Brazzaville ba ça ba pa vie ba tungela ba go tout na Brazzaville na ça la kuna. Merci papa. Papa malobe pa na yo. Olobi boni. Te makamona ngana zo ibisa bino bana kin na minute oyo. Boye ba kimboka Brazzaville iza mabe atako yo wana mokanda wana mikanda te so ba koteli yo ka ba ata uteka na Marseille atako nini ba yuzwa yo mokanda boye ba paseli yo kaka mais bino bana kin vraiment to chika makambo biso to uchi na kuma botala biso neto na boye to sali 2 semaines bande ko na biso ba susu ba kufa ko senga maya mela pamba boye ba peso ba bolomba ta pe bile ya te bande ko na biso akini vraiment talaka biso ne to abo to lelima na miso vraiment fort lelima na miso biso pe to sa eloko te ibite ba kanga ka boyo 0 mbata okeno kana biso to uti na centre mais botala makambo makasi. Merci papa bongo yo koto merci mingi na mingi ya kolobata vraiment na Brazzaville komi ya koyinda na Brazzaville kuna tozo fanda kaka tozo bulene ba kope na biso ndenge boyebi to bimaki kuna pona koyiba te bakangi biso kaka na kata ndaku mosu ngai mosala nanga na sala na ba chinois nga na sala ka kalore na tia ba karo ba eko kanganga na kata kamyo ya ba chinois makambo nanga tu na sali na Brazzaville neti 10 ans nga na koma Brazzaville na 10 ans lelo na 22 ans. C'est que 11 ans ou 12 ans na Brazzaville.
bamakambo na nga tuna somba na Brazzaville babloke nga na bimika kandenge na libwe na motakala bandeko na biso mosusu bakufa ebele bakufa kutu mais ya koloba eza te bokipe makambo yango bien. Merci papa. Papa bongo yo kozala na kanda te loba Kongo lokole yo ka obana poto ba yo ka mokili mobimba bazomona o ala kanda makasi omona makambo ba Brazzaville ba osala biso ba Congolais RDC la kututa talanga la sala Brazzaville 5 ans na osonga lo mboka na ngai makolongolo bona kilote bloko la ngato tika la Brazzaville en plus na aussi la boloko encore ba boli biso ko na fois ko bola le ba zui ba tipso la bato azo biso ki sasa o la se mokanda boye to la pesa mokanda te o za irwa te la boloko de sa irwa ka mtu pamba hein yo na senga ba konti batali likambo bien hein batali likambo pela bien le makambo tu esi là songa so la zonga Brazzaville maboko pamba na zonga RDC maboko pamba boye chez biso ba loba nini hein bota makambo bien donc makambo asala kuna mbela malamu te tila bandako hein tila bandako bofandi boye bokofana boye na ba Congolais boye ba tuli oyo nani so so yo meka ko ba nga na za irwa ba simbi mbala moko boloko mbala moko hein tena zonga le mboko la makolongulu pena boye to donc na senga kala ba konti batala likambo pena fo bien likambo pena fo ici là. Merci papa bolandi ndenge bandeko balobi ndenge bozo okoloba papa ndenge bozo mona bandeko vraiment ba yo kanisa ba shege donc ba sali mikolo belé na Brazza na kati ya prison ba 10 jours ba 2 semaines donc passe donc moi été hein et puis ba sali 2 semaines na boloko oyo bi eloko te obomi motote. Et puis les maïka maï ba chat matanga bouchon maï ba choli tanga au sale loroté vraiment yo mutu tola la kana simaka kaboye tola la ka sima balongoli bilamba tu batibino kaboye bolali kaka na simaka kaboti tongo botelemi kaka boke ko suba soki ndenge ni bozongi kaka botelemi kaka boye kuna bato bazo kufa nde akosakana te bao sakana te akufa bande ko na biso ya normal azo pema ba tient la morgue pasani mutu normal boye a pepe ba tient la morgue pasani ya normal te makambo ndengo botala bango botala pezana miso makasi to boite makonzi na mboka na biso na Kinshasa botala makambo fo makazi so base biso botala biso botala na istengo mosusu bandeko na biso oyo bada ba 8% mosusu pe ba kufuna te ba kocha bango la morgue na vibo kana miso na biso isa elo côté Kinshasa yango tozongi awa mais Nzambe osala merveille. Donc ça passe bandeko botande bandeko ba ina ba kilote de chambre. Est-ce que vraiment ezalaka vraiment vraiment to singa ba konza mboka batela biso likambo faut bazwa biso solution. Vraiment so bazwa biso solution te. Vraiment to éviter. Donc tokoko tuna ba population ba pesa biso motu ya baloba. Ba moni ndenge nde bandeko na bango ba Congolais ba wuti ngambu. Ba yoko zonga ka abo ndeti ba shege ndeti miyibi. Donc ezama ala muto mabeto tuna na bandeko na biso mbote papa mbote mama to mo ndenge bandeko na biso ba uti na ngamba Brazza bae makolongulu na ba sengle ba msu torche ni ba msu ba kabeli ba bilamba na port awa siko nde bae bongo ezama ala muto mabe yo vraiment lobi nini est-ce que ezama ala muvamba kende kotika bandeko na biso baza kuna na ngamba biso na bango to zakaka presque to aka batu moko mais bangamba comme osala vraiment et a passé est-ce que ezama ala makambo ba osala mama eza faute ya gouvernement na biso. Parce que pour l'année, na mboka nyonso babengana bato à part na Congo awa na Angola na Brazzaville ba Libanais ba Chinois bazoya ndenge nyonso balingi baosala n'importe quoi n'importe où bakomana ogangela biso mais biso awa gouvernement na biso aza incapable ya kobengana mutu étranger awa na laisser aller ndenge nyonso alingi mais biso awa na Brazzaville aka tona bango nzoto na nzoto boye bakomo bengana biso donc eyelakisa ke gouvernement na biso aza faible. Kabila le père ayaka awa bombe utanga mabraze kuya akabila le père yemoka kendaka ti kozong sela bango kotangwele mais gouvernement oh vraiment tout ça parce que ba mama bateki na balabala bo panzi bango jeune atie musala tirage ya bo panzi akeluka na Brazzaville atika sambusa biso boy. Merci papa malobomboka yo papa yo moni boni nde bandeko na biso bazongi kaka boyo kansa ba shego kansa miyibi yo moni boni Mama yepesa kanda ya pasi kutu te mengana na kanda makasi parce que na kinwa na lingi mboka na ngai kolega mboka mususu donc ngai nazana na Brazza mama Brazza ba ne lokote
biloko na bango nyonso eutaka awa même balima ya première nécessité eutaka awa so tobi tokanga bichi wana ata pendant une semaine braza bakufa nzala braza bana eloko te soko ke na braza baza na eloko ata moke te nga na oregrete nango makasi bako traiter batu na ndenge traiter batu boye je regrette nazo regretter pendant makasi bako osala batu ndenge wana te. Moi je crois que biso il est temps aussi de répliquer. To répliquer parce que à Brazzaville baza pe bela bana ba université bela to ebi bango soki to bito répliquer et zanden bito to bito répliquer et zanden mabe koleka bango ba osala wa. Merci papa. Papa Maloba Mboka yo moni boni tandenge basali bande kona biso yo moni boni. Oui, Maloba na moni ezali pasi mingi parce que notre l'État est protégé d'abord bisoté. C'est d'abord le problème de notre l'État. Si l'État congolais bande ko protéger population congolaise, situation ko yate. Si bande ko na biso ba kima kimboka oyo pona tracasserie ya ba l'État na biso. Pour l'État oyo elinga ezo protéger l'État mon côté na monde protéger la population na été. Laissez pour l'État congolais. L'État congolais et ça li passe mingi comme na bana o bakende soki bakima kimboko pona passe. Bake kuna po ba se protéger après ba ye ba kutani na makambo oyo ba kutani nango. C'est comme si que eza lokola mwana ba beti epa ya papa na ye akimi epa ya voisin. Papa wana lobike mwana na yo mwana nanga za muibi. Les voisins usala nini? C'est comme si oui, c'est comme si que ndenge bano ba subir conséquences à lelo. Merci papa. Maloba Mboka yo papa, yo moni boni. Est-ce que za malamu o penza batangambu basali biso? Est-ce que za malamu papa? Yo lobi boni. To sala nini vraiment? Likanisi na eza boni. Bon, pour ngai maman na moni nyoso yo ezaka faute à l'État congolais. So lelo yo peuple congolais za libre na mboka na ye, eza pas c'est pas que na l'étranger que no luka. Parce que mboka na biso to lo ba richesse ezali. Biloko nyonso to wana na mboka. Mais peuple congolais na richesse wana mboka na ye azo se retrouver na ngote. Soka peuple congolais abanda ko luka awa. Ikonga bakanga ka bacha na boloko ti bafuta ka bamande babimaka. Bana mike bakomo okende bangamba Brazzaville bakomo okende bangola bakende oluka po nini souffrance ezo kuta na mboka Congo. So batiki peuple congolais à l'aise na mboka na ye aoluka te akende à l'étranger. Babika la pete na Angola pe kuna bazo bwaka batu koto ba obenga na batu kalate. Yango na zoloba mama so moni peuple congolais longwe Congo aki à l'étranger donc akimi passe. Parce que ozo uta wapi na peuple congolais fa bacha peuple congolais à l'aise bacha kimia aluka mbongo na mboka na ye. O basali likamute nzambe azali akofuta bango mais na sengi na bandeko bazongi to yambi bango maboko afungwama baza ba congolais bazonga na mboka na biso mbongo ezali baya to koluka to kinata na ba province ata wapi to kino baluka mbongo baza na courage balemba te wana eza Brazzaville eza mboka mukie na Congo makambo bango ba wasala biso so to bi to zongi sa revanche na o bango ba wasala donc ba regretter mboka na bango. Mais merci na bango na o basali. Mais faut ignorer son appel na peuple na l'État congolais ndazo souhaiter makambo nyonso ko na mboka na biso. Merci. Merci papa. Point de vue nanga eza kaka que biso nyonso toza bandeko Brazza na Kinshasa ezeloko moko. Fallait pas basala ba situation en boende bazo sa bandeko na biso ezaka loka banyu bango na 97 l'ère na guerre bayaka awa to yambaka bango gentiment et puis bazonga ka na malembe le bazo sala boye ba guerre ngo esili ba pouvoir ngo bango ba welela kuna na ngambo esili te comme so ezape ba okatisa awa siko ba acte bango bazo poser awa lelo soki biso to sala ngo bango ba osepela to sepelite parce que ba chou même na biloko ya mike utaka awa lisuba pa zozonga to laki bango ke bango pe ba ozonga awa eza problème te mokile ezala ngo kaka tour à tour. Merci. Bonjour. Babengani baninga na Brazza baza awa baye makolongulu okanisa bachege oka donc ya passe ba beti bango bazana ya kokonda donc façon baye yango te. Nazo regretter mingi parce que bakonzi na biso bazomona makambo ezoleka. Nazo pesa bango faute liboso puisque comment biso tokozala tozo yamba bapa ya mutu nyonso akoya boyambi boyebi neti nano ba chef de quartier na biso bayeba kutu teke bapa ya bavandaka wapi mais kuna tala siko makambo basali biso. Okokota na veni na biso kuti ba étranger baza mais chef de quartier ayebi kutu teke ba ya bakota wa bato bazao. Mais biso na Brazza tala bato ya Brazza bayebi bato nyonso place bavanda ba congolais.
ba refoule biso na braza tala passe ezo salanga passe na motema dès que ba konzi na biso bazomona biloko abo est-ce que ba koki kotele mais la paix bato a braza te balobela bango mais ko benga na mutu bien sûr lokwa boboyi na mboka na bino mais boye refoule pe na ndenga normal mutu azonga pe azane lamba na nzoto bokuta mutu na azape na asali pe musala mingi kuna a aider bango asalisi bango na makambo ebele mais era refoulement comment ko kamata azange lamba azangi nini ka ndenga yaki bongo bokangisi biloko na bango botie bango na ba masu abazongi awa toza ba voisin toza likambo ezui bazo sala biso ekozwa pe bango un jour bayebake mukilio nyonso yo sali lelo lobi pe ekozongela kayo mais papa yebike na ngola pe kalate bazo benga na pe bazo ya kozonga tozolo bake yango to likamna telemela mingi na bike est-ce que bakonzi na biso bazomona makambo biso ba osala biso te pourquoi pas bakozwa pe mesure babenga batu pe batondi ebela baza ba étranger comment biso pe bakosala te ba refoule pe ba étranger o baza mingi baza mikanda te surtout ba libanais okende boye okutani na étranger ozolobele likambo bo alobi o ngai nde na za boye na yebani na mokonzi tel intervention ernyos tant basala biso makambo kuna ba intervention ezali est-ce que batu na biso ba benga intervention na bango ya bango nyonso bazali ni po babenga na biso ba congolais pourquoi biso tokozala limite pe totelemelaka makambo mususu bakonzi na biso bazwa nanu mesure ko benga pe bakonzi abraza bayebisa bango bayeba ndenge nini bako refoule bato na ka ote na position ote comment bazo faire souffrir bato na bazana bana lelo ya ko bandela 0 a na Kinshasa sala musala moko te nini moko te est-ce que bango na braza kuna ba congolais na bango baza awate ba congolais na bango bazali awa bameka pe kosala pe fort poke bakonzi na biso nde bazotika laisser aller po babenga nani malgré tout soki ba congolais bazokima bakende place musu peut-être banzala na ba makambo musu etinda bango na bamboka wana ba ya musu pe baza pourquoi même président Sassou na yebi ke mambutu to lo ba oye pa zolanda biso na mwasi na yenani tout baza bato amawa pourquoi bagotika baninga na bango ba voisin na bango ba faire souffrir bango boye po bango ne baza ntete ya pays na bango bakozwa pe mesure ya koloba kete mokonzi en tout cas bazwa mesure bien puisque mesure wana so bazwa ngo mokonzi chef na bango aza au courant ya tout ça soit au courant il fallait ayeba que comment bako refoule bato ya ka moi sina ya otiko katisa wa ya to yambie bien alali pe azongi mais comment biso pe tokozala bande kuna biso bazo ndenge pe moi sa mokonzi aza ndenge pe congolais pe nani mutu nyonso aza puisque lelo mutu ana ko bota mutu pe akomi mokonzi ezali simple faute na neza na mboka na biso ataba bomi biso ndenge nyonso to sala kata réaction moko te to défilaka te to manifestaka te orgue na France bazozwa otage moko so bakangi ye France nyonso ekomi mobiliser ti mokolo ba libérer otage wana mais pas na biso to sala réaction moko te ataba beti biso to monaka normal ezala gouvernement ezala biso ba peuple mutu mo manifestaka zate oh ce n'est pas ça biso moko nanu toza très faible ayeba faiblesse na biso ka hospitalité yango na bazo sakana na biso or il fallait réaction ezalaka nalingaki ka na bakisa boye Congolais komi lokola orphelin mwana moko azanga baboti parce que à mon horaire batu bazo saka biso na bamboka loko ezaki bamboka mike loko bangola na ba Braza bakomi kosaka na mboka loko Congo or Congo eza mboka moko munene bakoki kosaka na biso te la preuve on est même ba première dame ya ngambu maman Antoinette azoka makam tozoloba aza congolaise awa asang bato sangana azana aza congolaise parce que Congo toza Congo moko ezaka bambri mande balobaka ke non boma nyoka boma Congo boma Zaïrois tika nyoka eza malamu te maman ya ngambu azotala ndenge bazoboma bandeko na congolais eza malamu te toza mutu moko maman ngambu nazoloba première dame merci bon nana lobi gouvernement ko kanga frontière ta inanité to yambi bango bien awa na bitumba mais ba osala biso doza ba député to vota ki ba musala bangoni quelle est les réactions ba kanga frontière na 2 ans biso moko to kemba bana bazoki na parce qu'il n'y a pas de travail ici voilà. Merci tokomi na suka ya reportage na biso bomoni ndenge bandeko na biso ya mibali banoko abana na biso ndenge baye anakini makolo ngulu okanisa bashege okanisa miyibi papa zwa bango kuna na makolo zwa bango penzo mona baza miyibi te baza bashege te basalaka misala na bango kuna na ba entreprise ya kuna mais likamba ko kamwa
ndenge babengani bango vraiment tosenga gouvernement na biso azwa solution na likambo oyo napesi mbote ebele napesi merci ebele na Gidi Bisengo yende mutazwi ba image oyo napesi merci à trop na Patrick Nsala yende mutamonte yango napesi bino nyonso bolandaka congolokolenews.com napesi bino mbote Flori Bale Komboso grand frère propre napesi yo mbote à trop tokutani mbala sima na émission mususu merci etondinga ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka congolokolenews.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bisengo eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka pour contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi bokozwa ye moko numéro 1 ya congolokolenews.com mama Gidi Bisengo aza wana mpona servir bino Congolokole to Congolokole ni par ailleurs bolanda